MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote ba MDG TV mafuta sika nzama mona papa mbolela ngai bino bande ko bapolingo. Kana cadre ya actualité to mambo ko lekana mboka na biso. La famille image obozo mona quelques pasteurs soit qu'il y kanisi basala collecte pour na ba FARDC. Les kanisi na ngoma bete. Mais namboko wapi ba osela ba FARDC collecte. Et puis pour na nini la famille obozo mona bazo seka parce que na église a donné les offrandes de kota qui $37. Depuis VPK tâche depuis à kota prison a perdu bandimi presque nyonso atikala na moya moko. Et l'église n'est pas en battuté. Chacun, Bible Zoloba, comme il a résolu. Il n'a pas beaucoup de membres. Il m'a beaucoup d'offrandes. Il a 6 000, 3 000 francs. $37, on a beaucoup de miracles. Alors, quand on a des polémiques, il y a un bon de polémique. Et pas il y a Roland Dalo, 17 500 $, et pas Moïse Mbile, 10 350. Bamsou n'a habité sur Basalaki. Et là, on a passé à Oezanine. Et là, on a passé awa ezali namboka ya diamant, namboka ya coltan, namboka ya cuivre, namboka ya or bandeko, FARDC zozanga eloko rolia azo bunda guerre nanzala. La famille, c'est compliqué avec la RDC, c'est compliqué avec le Congo. C'est vrai, ezali na général o azala qui chargé na maison civile, il y a président et Ntumba Frank Moutou abanda qui soit peut dévier, soit peut détourner. Babilo va faire des scènes à Wazalendo, trouver la bino image et il est aux arrêts, mais ils a kaka raison de. Les militaires depuis Bazaki vraiment mal vu, collé à Malongate Gola tabateni même na Bitumba. C'était compliqué beaucoup. Au fait, Toyoki Basango Yamakambu Ebele. C'est vrai qui traite triste na kati et même moi ba réalité Ebele mais bandeko. Parlons des FARDC, des militaires, Yambo Kanabiso. La famille, FARDC a un salaire, il y a $90, 80 ou $90, 80 $, 90 $, même pas $100. Bien que $100, tu peux payer salaire, ou payer sa FARDC, c'était plus grave. Bao bunda bituma ba front, mais sous ba koufi batiki ba famille, et ba famille na ba batiki ko de guerre pied ba ngona bandako, ba zangi bisika ko kede, ba telengani, ba ko nyoko ma ba ko lela. Et ça, l'image, moi, je tambola na TikTok. Si on retrouve, on a retiré la bino, on a souka. Il y a Maman Moko, Naoki Mawa, une jeune fille, une jeune madame, si je peux dire. Aza moi, c'est à Soda. Nabana mi bale, moi, on a moko, on a le boko, ya moke. Kana ba micro, nig ba tandara, bango, on a lobby fati, vraiment, kanisa tabiso basa ba Soda. Elle n'avait même pas pu finir. Koloba, Maamisu, et Tanguy, Abaluki, Balamora, Bandio Kende. Naoki passe na motema bandeko ba kondiamboka o koma ba roza la mitema mabe ti na moelle épinaire nde balobaka et basoda bazo souffrir na mboka wana mboka ezo bimisa ba milliards du jour au jour président nyoso ayibaka
Oui, mais tout le monde sait que Félix, niveau ya koyibela ya Félix, eza, tatolo barba vérité. Ngai, na mutu ya, nga naza fanatique te. Fanatique a mutu oyo. Soki mabe ezali ya koloba te. Donc fanatisme ezipi misu. Ata so mabe ezali ya ko encourager. Moi je suis pas comme ça. Nga na lingaka mutu na bolingwa solo. De ce qui veut dire, soki ba fa ezali, na koloba ke ba fa ezali po obongisa. Qui aime bien châtie bien. Même nzambo alingaka bato na ye, so amoni komi kotengama, akobeta yo to pa ako reprocher yo pour no bongisa. Bandeko, jusque là je continue à soutenir Félix. Pour la raison, ebele, to bayara Mobutu, to livraka ye. Lelo bandeko bana Mobutu akenda tozala na kimia. Félix oui, il faut akende. Mais na lolenge nini? Na façon te ba congolais bazo lingela kendele ba bomaye mboke kota suna désordre non. Yango na lobi que je continue à soutenir Félix. Mais mambo eza mabe makasi na mboka. La famille na uti komona image moko. Mama Martina, mama Denise ba départageaka 2 carrés, 4 carrés mine moko mi baleza na ba lualaba na lualaba mususu eza so na Okatanga. Ba carré mine wana ebimisaka ba millions. À telle enseigne que chaque mois, mon compte a bon touché à 33 millions de dollars. Je ne parle pas de 33 000 $, je parle de 33 millions de dollars. Et selon ma source, ouais, mais la vérité, c'est vrai. Les réseaux sociaux, les a vérifié, mais est-il que par rapport à la réalité en Boka Congo, information, ma probabilité, c'est vraiment ébélé qui est allé solo. Rien qu'en février, on a né au Sikandeng et Bandi, bah compter dans les 432 millions de dollars. Et ngana omi tuna motuna Marthe Kasalu na âge nation na plus de 80 ans aokena ba million wapi akosala na yango nini bandeko tozala ba réaliste. C'est vrai ana droit kolia mona lelo ko mokonza souffrir mingi surtout na mobali na ye, mais attendez na pas su eza na mboko yo soda zozo à $80 sur $90 à salaire ba fonctionnaire ba futa makate ba enseignant kolobate qui ça c'est comment le rôle a full mais capital. Bana na balabala ba fazer exposé livra et même na kufa na ba réalité belé ba danger na ben tempérie na ba viol ata ba benga onini ba centre o ba ko ya ba hébergement pour na bana balabala bandeko ezalité. Mais une seule personne individu moko akozwa ba millions na mois. Et l'année on se retrouve dans un milliard. Vous faites quoi avec cet argent? Quelle méchanceté! Bon, na ba banque mindele. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, ba saisir ango. Après 10 ans, tam so okufoza suna bomo ite mundela tikal ko bénéficier na yango. Eza la tata ke mbongo ngo tikala na Congo ba Congolais ba bénéficier. Aujourd'hui Mobutu est où? Nana ko ndima ke lelo bobi la dawa ko boya kozonga Kinshasa parce que za na ndawa la te. Est-ce que batu ba réaliste réalisera to pe ko réfléchissera sur ba marambo misusu na mukili oya batu bandeko na ngai bo kene na mbongo wapi to yaka bolumbu to zonga bolumbu? Comment on peut être si méchant tinda ba niveau à lolenge ya boy eza pasi eza mawa babilo ya boy bandeko to ko déplorer yango bomoni bandeko na nga na osenga na bino butu moi s'il vous plaît. Prions pour ces pays, demandons à Dieu d'envoyer un libérateur. La Bible dit Israël nasé ya boumbu ya Madia. Soka loni Madia yeko buka. Nema mbu Kongo ezobika. Un jour, nzamba kanisi bango atindela bango Gédéon. To sambela nzamba atindela biso Gédéon na Congo. Wako bimisa biso na se ya boumbu. Soki ba communauté internationale et autres. Pe wako na motema ya bonzambe, ya bolingo. Akoluka intérêt na ye karate. Mena ya peuple oa ko yale saba batu baza na nzala mapa pa pesa mai na batu baza na soif. C'est vraiment méchant, c'est vraiment triste, c'est vraiment regrettable. Comment on peut koyoka babiloko ya motindo boye? Bande onanga na ozanga maloba, na ozanga maloba. Nzambe asunga biso. Kongo esi sanga mayele, Kongo ezangi sanga kimia. Komona mamboleka na mboko. Kaka par curiosité toluka koyeba nini yango ezoleka na mboka wana na en terme ya ba mambo ya ba minéraux oyo
ti bo mona ba posant o ba ko sala ba mission tongo midi poko ya ko finga eza na ngote ke ba luka libération to bonheur à Congo eza ka parce que souci na bango ezali balia po ba yebi ba vérité eza kuna na ba réalité ti ba pero luwara wana ba ko tomboka eza parce que ba yebi ba vérité ya ba millions na ba milliards ko bima na bamboka wana e bango pe ba na besoin bazwa part bandeko nayoki ba sango ya ba kopeleka na bamboka wana rinke na Lubumbashi ya pamba na che ha mboka wana bozo mona Congo eza na mbongo bozo yo kango na sango mais mawana ya pasi eza mauvaise foi na bato bakamba mboka et eza te ke so balobi babongisa mboka bazwi décision babongisa mboka bakozanga non kande bazoyiba bako continuer na bango koyiba e mbongo pe pona kobongisa ezali na yango mais motema mabe kaka tala na video moko ya Kimbuta aobina baututindila ngo kala te azobina na soki mwasi na soki likango na ye et po azoloba wana tango nazalaki ya na mitonde na sina tindi bato na coffre mutuka na video wana effectivement na coffre ya Kimbuta basaki ya bambongo ya baliasi banda kotambola tanga za gouverneur. J'ai une amie azana Italie actuellement aibisanga coach grande dame tolia bambongo camarade na bando bima na mwana Kimbuta abi garçon na bando yaka na ba paquet ya ba dollars to tuna muko mususu mais yango yo posera politicien abi en fait papa soka ye akota de fona ba sac et abwaka yango partout akoti ka na salon akoti ka na couloir et du coup so okutani nango olekiti ozuma quelques briques na yo bimi aoyeba na epe montate parce que ezalaka tellement belé. Vous imaginez bozo ko imaginer bandeko e ama mingi e apasi eza pasi mais peuple akufa na nzala que Dieu vous juge nzamba zala juste juge entre bino na peuple bino bo monisa pasi bakambia mboka Congo bakondia mboka Congo nzamba zala juste juge bien mal qui profitera te le sambo nange ezali bambongo wana mindele ba confisquer yango oui boko tika yango pona motema mabobo wana ngo soki ezaki ata bozo sunga peuple ça va mais vous profitez vous enrichissez boko bongisaka ba famille na bino bato mususu te pendant que bango nyo ba congolais tout baba ayant droit congolais tout ana droit ya kolia mbongo ya Congo ya mawa bandeko nanga eza pasi to loba nini. Abonnez-vous massivement si MDG de TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame. Partagez, likez surtout et activez la cloche pour ne rien rater. De bonnes choses, que le Seigneur vous bénisse. Prions pour notre pays, que Dieu nous envoie un libérateur et bakambi ya malamu. La Bible dit et priez pour les autorités et priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous avons et tous en région ya kobondela pona bakonzi pe bakambi ya bamboka na biso. La Bible dit pour que nous menions une vie paisible. Ah oui, la prière en dépend. Tout ça la pona mboka na biso nzamba nzambe et na que victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir, bye. mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu Nzambe moneno kitanase Ola tanzo
na se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali Nzambe onkote ya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali Nzambe onkote ya okani na yo ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso de l'air ngulu te o milimo mabe kotaka na ngulu mais so bino bo l'air ngulu te po milimo mabe kotaka na ngulu bo mela mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumisa Nzambe ko akufa asekwa avandi na loboko tata pona konisele pona ngana yo Jésus de Nazareth. Amen.